alerte, 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 tout ça, attention, ya to bete la cabine li solo, ya couple, oyo, couple. Mobali comme on a Arnaud, moi si comme on a Sandra. Vous vous rappelez encore, année passée, et pas Pitoloba qui Sandra, a outa ki bongo pointe noire. Tango akoma ki na mikili en poto, azala ki na bana na yemi bale. Moko ya mobali Gilio, ya moi si comme on a Ketia. Oyo, Arnaud, mobali ya maman na bango, akoma ki ko abusé na Ketia, na âge ya 15 ans, tilelo ba ko abusé. Tango ya Ketia, Arnaud, amona ki makambo wala malamu te ya atiaki caméra na kati ya chambre. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Oya filma ki lek na Ketia na mobali ya maman na bango. Et pesi sombele suka bisanga. Bamsuma lobi Sandra, moi si ya zoba. Balakisa ki vidéo kasi Sandra a préféré ki libala na ye qui a protégé moi na ye Gilio. Na meti oyo Gilio est en danger. Yaya makambo na kaki na Belgique, précisément na Zotegem. Bade kwa Zotegem na Belgique. Boyebi solo oyo ah toyeko benda bandeko oyo basali na Courtrai na Belgique mato ipo diable ya Arnaud akei bongo na Courtrai pona ko sasa bana ya 15 ans na 20 ans et si passe ya ko sakalate yo mama oyo mwana na yo ya mwasi pas preuve tangible autre que l'axabino awa ya comment est-ce que ya Ketia Gilles a filmé qui Ketia le qui na ya 15 ans na papa na mobali ya mama na bango alingite akeika malgré ça ko sala bongo mariage asali mariage civil asali pe mariage religieux ndenge bali ko mona on est pese biso mutu ko soya ko sakalate lelo awa na émission beaucoup zo ba détail ya somo mwana oyo Gilles a commis en danger ba bengane na ndaku a commis telantela sans domicile fixe pour la kaka alinga qui a sauvé les knaï di kambu ya somo pande ko ya poto bo sala maramba bo soto ya ko sakalate to ko solengo awa na émission ya lelo na Kinshasa ya makambo zanga kate papa lopango abeti locataire na ya mwasi po aboyi babima oh tata lopango oh le kamninio il faudra que ça la opesi makambu ozu makambu yo po tata lopango olingi olia nyonso tu do ozuna mbonga lopango olia pe ofele moi c'est un boy a tout tie makofi ya kosakalate mama o aleli bokolanda yango awa na émission ya lelo Willy Bakonga moko to benga ya batomboki o ya homme 23 Willy ba to yebi Willy Ngoma pardon Willy Ngoma moi si na ye avec la télévision balobaki azali rwandaise est-ce que azali rwandaise ya solo Willy Ngoma moi si ya Willy Ngoma lobi que non azali rwandaise te azali plutôt né na relation ici où il y a papa congolais, maman roumaine, donc azali bongo métis. Alors, akei musika bi pona nini ba congolaise bali ko finga, ba congolaise généralement, elle préfère encore être rwandaise que azala congolais pour degré ma finga wana ndimelanga ileki makasi. Toko suka wapi? Ba tu musu ba ba to pesa ba crédit, ko pesa crédit ka boya ko sakalate, pas ya ko sakalate ya. Tu es combien de temps il salaka attention à ce que vous allez la téléphone à l'ito ko solola okende ko débrancher prise ndeko mobile oyo abiki na ba charge ya courant yaya alerte ce que vous allez ko solola téléphone ko débrancher ka prise te pour ba charge wana et ko ki ko kitela yo bombarder ndeko oyo a ko témoigner makambe komeli amoni ya minene amolo bango yemoko na émission ya lelo. Tu as rappelé que vous avez affaire au sunga ba orphelin na ba veuve benga biso na numéro na biso ya rédaction plus 27 61 88 58 455 pour na osunga ba veuve osunga ba orphelin. Tu as besoin ya kokoma 1000 membres na kati ya plateforme o imaginez-vous 1000 membres ceux qui doivent contribuer ne se fixe que $1 tu vous en a $1000 par mois au to kosunga ba orphelin ba veuve o asangi mwa lipa asangi mwa sapato ya kolata azana possibilité okende ke la cité ya benga biso okota o soutenir bandeko oyo développement ya makamune sotu wana tokoloba yango na émission ya lelo mingi mwasi ya Willy Ngoma makamalobi et pesinga cher de poudre ya comment est-ce que congolais tokomi ko la qualifier na mafinga est-ce que injurier koloba bo soto tala comment est-ce que même la sommet de l'état bon sauter bandi kobima et pesinga il passe ya ko sakalate moi c'est Willy Ngoma à lobby. Je suis de père congolais et de mère roumaine, mais vous me traitez de rwandaise. Des insultes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Vous les Congolais, je ne sais pas. Hein? Éducation, c'est vraiment important. Hein? Vous savez, vraiment, il faut apprendre à bêler.
Vous savez quoi? Je préfère être rwandaise que congolaise. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Rwanda, j'ai été au Rwanda, j'ai vu comment le président Paul Kagame a arrangé son pays. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Bon, Moussika, vous êtes loin. Vous êtes en bas là-bas. Vous comprenez? Vous êtes en bas. À Kinshasa là-bas, les détournements. Il n'y a pas de carte d'identité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Vous n'arrivez même pas à gérer les embouteillages. Et c'est vous, vous êtes là les premiers à venir insulter les gens, les Rwandais, sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, arrêtez avec la division. Arrêtez avec la division, ça ne sert à rien. Vous dites comment on va division, et on a tinaté. Dans la vie, il faut apprendre. Vous dites comment on va division, on a tinaté. Vous comprenez? Please, guys, stop that. Stop your nonsense. Ok? Allez même à Goma. Vous allez voir comment le coordonnateur de l'AFC... mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité. Bozali ko continuer ko pe sa programme Oyo radio lokole masolo et pa wapi chaque fois to kuta na ka pona ko solo la maka mozali ko leka na communauté na biso africaine mingi biso batu Oyo tolobaka lingala. Comme on a un fiston pelende, tata sedeke partout ozali ko na biso yeba ko laksa biso ozali wapi est-ce que ozali na Bujumbura est-ce que ozali na Venezuela ozali na Brésil ozali na États-Unis d'Amérique na Suède na Danemark na Finlande na Belgique na France na Afrique du Sud Cape Town Pretoria Mafeking Val to ozali wapi na Grèce na Turquie yebaka bonko sinande biso esika ozali otie drapeau esika oyo ozali tokutani na pour la première session na biso na tongo alilo kombo na ngai fiston pelende tata ya sedeke to sengi na yo soki mbali boso benga omona biso yo osabone na chaîne oyo soki osabone ko bosa na te ko fina cloche à notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mukete soki osabone awa kende pel sur na deuxième chaîne na biso Afrique Masolo TV kaka na YouTube obetik Afrique Masolo TV okomona elongna ngeko bimwana yo osabone pe na deuxième chaîne na biso merci ne pour mandeko oba s'abonner na deuxième chaîne na biso sali biso kitoko ko santé plaisir soki osilisio yaya ke na TikTok obetika fiston pelende okomona biso kuna passe na TikTok toujours spécial information na 3 minutes kaka totali synthèse à masolo ebele kitoko wapi kende pe ofolo biso kuna na kati ya TikTok voilà ya to songi to yesu pour na lisolo otobetaka kala baike bakantara tobetaka masolo elokuta ya tondolo te biso ala sakamno tondolo za la raté awa manga ya kate manga kuja musika litonge kutolera ta avoka musika manga tolinga ta awa zaka solo na solo to betaka masolo ya solo to betela kabino li solo moko si vous rappelez et c'est là qui année passée li solo oyo yindaka ya kosakala te solaki bato liboso ya kobeta yango ya monsieur Arnaud na mwasi na ye Sandra o to betaki solo ya Arnaud na mwasi na ye Sandra to kosala mwa récapitulation mukie pona oyeba Sandra mutu abengisa kiye na poto awa mama kurutu na ye soki pe mama kurutu so pe tata mwasi so pe ya na ye yaya to kobenga ye a to yeba suto ko mnenge nini tango abengisi ye tango abundi Sandra comme baka il n'est pas bon que la femme soit seule aussi abandai ko bunda aye ko bengisa bana na ye mibale il paraît moi na ye moko ya mobali kombo na ye Gilio moi na ye moko ya mwasi kombo na ye Ketia pendant ce temps Sandra azalaki na copain na ye na kombo ya Arnaud tango bayaki na poto Gilio mwana ya Sandra
ça qui un peu plus de 18 ans passés. Mais Keti à l'époque, ça qui a 15 ans. Alors, ce qui papa a qui Moussala, pardon, ce qui maman a qui Luka parce que hier Gilio il paraît à gigolo. Akendaka Moussala atika la kanandaku, Keti a pe avec nandaku. Okomona e moko so Gilio abimi, so abimi to komona ye Arnaud papa to mobali ya mama Sandra akotinda oya mobali kende kosomla ngelo kosoko na supermarché. Tangu bakotika la ye abandi ko abuser. Abandi ko abuser na mwana oyo ya mukie, mwana oyo ya 15 ans à l'époque. Ya degré a ebet aye asala ba vocal a vie asala ya bozi boziana asala ya luambo asala ba vocal ya marque na marque ya kosakanate la sabino ya video wana ezali awa bomona ngo video ezali awa ona otala awa video ya Keti ya ngonga na otala ya so na otindela Keti ya yo bomoni ya tozala video wana awa Keti ya yeyo na Arnaud ya bokotala video wana suka ezali awa yango botala ngwa comment est-ce que Arnaud à l'époque a soko abusé na Ketia mwana ya 15 ans. Grand frère ya Ketia a mona qui un peu suspect. Le ko la bana mikolo maile le ki mingi qu'est-ce qu'il avait fait? Comment papa tinda ngaka boye atikala na Ketia makamle le ka awa. Bana mikolo maile le ki a ju téléphone na ye a placé yango na chambre. Chambre ngo ma bebe o chambre ya poto tu ya gisasa ngaba mboka mususu penda ngai hey. Ta la chambre ngo. Oh chambre ya Ketia. Donc Ketia uta rosoro. Oh chambre ya Ketia. La limite oh chambre ya papa. Tala yi Arnaud ngwana alati Arnaud. Wataka tra survêtement ya rouge hein. Siko Ketia yeyo na isume a osala vocal azo yemba. Ezawa. O alingati na rotine la. Benga nga pa fito tinanga na rotine la yo. Yo Arnaud yebagite ke tango sala makam o to yeba na rotine la ezali awo. Na makambu do pambutu. Moi, je suis filmé qui m'a cambourné sur le téléphone. L'histoire se sauve déjà. Tant que le téléphone, tant que maman est à la kisi maman la bango Sandra. Maman tala makambu oyo mobile na yo asala kana Ketia. Maman moni yango o effacer yango. Oh, na effacer makambu botiga Arnaud kaka boy. Donc maman bandi ko protéger libala na ye ke mwana oya ye. Honte à toi Sandra. Tozongeli makambu oya le sourage to tika yango. To ye na deuxième épisode. Ozaka résumé na osala. Tangu mama lobide ngwana Gilio mwana oya mobali atindeli yango koko na bango na Congo Brazzaville. Atindi yango koko pe atali koko pa ignorant ngo botika ndengwana mwana nga bala na yebite koko zaki na besa mbonga libala atondenge nini epesi mbilinga mbilinga. Ba mena Gilio veut dire ya kosakana te. À l'époque bale ko fa na Belgique na ville oya Zotegem. Bale ko Zotegem. Bebe solo haute tout ça na Belgique na Zotegem. Ba malmena étiquette ya azoko kola pendant âge à 15 ans tia comme va 24 secondes donc ye Arnaud donc kudi ya soso kudi ya makali ka soso alena maki et puis maman yebi yango na ba fête bisu ku bakenda ba ke fête bena bomona donc maman bono ko kesana bo kenda tiki ye mobile na ye Arnaud na mwana na ye kete ba kende donc ba comme le uniforme talaka de ba fandi ba mbale wana kiti et ça moi c'est mbali mais papa na mwana soni pe somo. Yo comme ce qui Arnaud a été jean ya bleu, a bois qui m'a t-shirt moko ya rouge ya bleu pe. Au lieu Sandra attendait mon mbala c'est Ketia me attendait mon mbala. Il a habité vendre ko se plander nini. Il pas andé ko se la paix na mousse na bleu retourner nini. Et puis Arnaud ngope au rasa attendre ba piquer qui ba kundu ba nzoto. Yo fo mon docteur yo. Oza pe na big ka big boy. Ya trop no image ça na big ta big boy. Na habité big yango ça kiss to nini. Et Arnaud on dit ça na ba alors, bref, qu'est-ce qui se passait? Tangu, ABC, Gilio, le qui a quitté a effacé la vidéo, il y a un moment qui c'est pas possible. Andima qui a ngoté, abandi ko sala boba ko boudé ko, a boudé le ko Arnaud, mais na sekara de sala kara, ya, ba bengana Gilio nandaku. Mama Sandra, moi na yo be 9 mois, obengise na poto, akangile ki na ya mwasi. Na mobali oya yo o préféré libala oya yo o bengana Gilio mwana mobali oyo a commis en danger a koma kintela
sans domicile fixe ala na libulu ya métro mabe ba bengai na ndaku soit disant prétexte que non apandi ba vitre ba tout malam bazanga raté bali ko porter Gilio oh to yepona mamba Gilio a commis en danger moi oya afini ki vidéo wana oya leki na eketia na mobala mwana bango Arnaud soka okende classe bazo menasaka yi bato ba menasaka yi nana otinda bato ba menase ezali Arnaud na mama na ye Sandra oh mama ya soni boye Sandra ye wana Arnaud vidéo bozo mona eza et pesinga chair de poule pesinga mutu ko soi et l'autre songeli awa malgré ba vidéo wana Sandra yebike mobali na ye Arnaud abmarapena mo wana eketia nge pesinga chair de poule et pesinga chair de poule aso do beloko moko te est-ce que ezali ba kisi ezali en fait qui est derrière vous makambo nge pesinga mutu ko soi mama yebike ngai mama mwana ngai abmarapena mobali na ngai atiki ne pende ngwana ba continuer na libala yango libala ngo po libala za passe to nini ya ba kena na Brazzaville oyebi ke basala mariage coutumier mama na bango do koka ba Gilio na ba Ketia azui pe mbonga libala nde bomona ba kazie wana azui mbonga libala azui tout pona ye ça lui dit absolument rien botika bakamba lukuta wana bakamba lukuta okoka nini toye ko benda yo mato yaya toza na Belgique Arnaud na mwasi na Sandra basala ko fa na zote game sika ba kimi bakei na Courtrai bandeko ya Courtrai na Belgique salaka attention Arnaud azali pédophile ko sakalate donc il sort la moi il y a donc 14 ans mata salaka attention akei na Congo Brazzaville na Pointe-Noire à Sassiba na 15 20 ans et ça qui se net on nini ya panza vidéo oyo tindela vidéo oyo tout le monde afala na Courtrai so afala na Courtrai na Belgique yebake Lyon Zawana Lyon azali wana kombo na ye Arnaud ye mwana 15 ans lekate azora bona kisi tondra nini on ne sait pas ezo comme ça batou Sandra moi ndo peno boti akomi na ajuana na 15 ans obengisi na poto mobali oya yo abandi ko abizo na ye ondimi yango pe vidéo preuve à la puya vidéo wana ezala o sala beso nga bengisi to tinde vidéo wana vidéo yango ezao pasi ya usakana te siko famille oyo balingi makambo te ba se révolutionner ba moni yango mabe ba bino c'est pas possible maman le kitopi mama kuruso nani oya bengisaka Sandra na poto po abunda Sandra ki moi sa makasi abunda ki ba ne ba na poto mais epesi pasi ya kusakana te tala ndifu ba komisi Sandra ndingo wana siko boy tala mwana oyo Julio en commis en danger to protéger moi au Gilio yango bomoni Gilio to tie photo na été pour la ko protéger moi na raza en danger Gilio en danger moi to expliquer photo na awa ezate babandi ko menacer soit disant ba ki ko funda mpambila kena aparso ba vitre wana yemboko tata wana Arnaud na moi ba pasoli yango ba ko la Gilio ba bengana na ndako na yo Ketia pena Ketia mobali oya mama na yo abomination obandaki on a âge à 15 ans ti okomna kimukolo chose grave ba bengana Gilio na ndaku siko atikana na basi mbale atikana na Ketia na Sandra Arnaud alingi abali sa siko Ketia et pas ya camarade na ye entre mukilo yo camarade Arnaud boya siko na Courtrai soki obali Ketia yeba ke Ketia ndenga aliwana abimapena Arnaud autre bakite tolobi ba famille ya mobali ceux qui moi la bina linga bala Ketia na Courtrai ba utaki na zote game yeba ke mwana wana abima na mobala mama na video ezali aw ba famille bana video oyo na inga benga nanu ya Sandra soka kondima ko répondre biso a expliquer biso makambo o na famille bazu ya ndenge ngai pesa ngai mutu ko soya ko sakana te pour biso ozala ka pembe na pembe to benga ndeko ya Sandra a expliquer biso makambo oyo ezali ndenge nini bazo yo ka yango ndenge na niveau ya famille po ngai e pesa ngai mutu ko soya ko sakana te voilà wana to benga ndeko ya Sandra azoko ya mbananu te bon est-ce que awa nous fuirons dans le passé na kende sika boy na benga mutu oyo amema
Mama Sandra na poto. Tokobenga esika boy. Mutu oya mema Mama Sandra na poto. Voilà, tozui mama Mama mbote na yo. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, papa. À qui je remercie, s'il vous plaît? Maman, toza radio loko et télévision, tozobeta lisolo ya Sandra na Arnaud. Sandra, moi la mwasi oyo abutaki na Congo Brazzaville na Pointe-Noire, akenda ki poto na après abengisi ba na imbali moi na imoko ya mbala komo na Gilio ya mwasi komo na ye Ketia. Na ba caméra na biso, na ba enquête na biso. Ba esi biso yonde mutu mema Sandra na poto. Est-ce que ça solo? Oui, ça solo. Sandra oyo ba ko fa na zote game. Sika ba kimi na contre. Ndeko na yo? Azan nyas nanga maza muta Brazzaville, taza muta Congo Kinshasa. Oh, OK. Ba kamwana zo liba suko le bango te pour nazo ba problème na famille mais le ka bo benginga bonbo yeba nini. Non, to yeba parce que bisolo auto betaka yango déjà mais to yeba tinde biso suko boy makamusu po série to betaka lisolo oyo mariage sala mara entre Sandra na Arnaud. Siko epesi mutu ko soit mariage sala maka déjà. Et sala maka déjà. Siko epesi biso mutu ko soit makamango zongi mwana na bango Gilio oya filma asala azwaka vidéo wana oyo mobile mama na bango Arnaud na leki na Ketia ndenge bande ko bizo na yewana mwana wana komi en danger. Est-ce que bino boyebi ke famille yebi ke mwana o Gilles a commis en danger et puis na famille bino bon demande ngeni ke mutu oyo abimina mwana et puis ako bala mama boyebi yango bon demande ngeni ni pena bino boza famille ro koso to ngeni. Oui papa omoni muyaka mora fingi saba yaka nyonso papa nga na poto na vana pe na Maroc nazana na yeba ikuté que Sandra soki lobala malgré ngam na mema na poto mama na ya mona ki vidéo na juillet mais na septembre andimi mbora libala wana ko fingi sa biso nyonso te yende mutazana lokoso biso te en tout cas. Mais si yo muto mema Sandra na poto mama ta yo moko yo mona vidéo wana te est-ce que bozo pena temps ya ko soana na bano na Ketia moi nango Ketia 15 ans. Est-ce que bozo temps ya ko fandisa ye botu na ye papa konvekaka na nini pona asala makambo wana? To fandisa ndenge nini bana ngo balobisanga sute. Bayebisaki bana wana baya repana ngati potanga na vanda na gant toza musika na bango te gana zotege meza musika te me baya repana ngati baye pana nga une fois. Balobi baye pana ngati so baye pana nga ba boto ba mikanda. Yango bana ngapi balobaki mama kokota su makambo te bima na makambo. Sandra lobisanga ite alubisanga te no kota kama ndenge ni papa ta yo moko. Est-ce que ebi ke mwana na yo koko na yo koko to nani Gilio asa en danger webi yango aza koko nanga oui webi ka asa en danger ayebisaki nga ke ba convoquer suna ayebisaki nga ke bazo beta ina nzela ba convoquer pe na police mais après makambo elekaki wana bandeko mosusu na kisasa bazo condamner nga babina na benda Gilles mato ya tika makambo wana après pe Gilles so ndenge na yebaki Gilles pe azosolisa ngai su te mpo nga na pekisa na bakine ke akendeki kamango ntina suka bandeko na kisasa bamonaki bamoni mabe sokaki na police alobaka ya vérité batandeko kisasa bamoni mabe babengi nga yango na baki na bimi na makambo wana. Oh donc famille elingi te police ayeba makambo oyo ke Arnaud abande ko abizu na Ketia baboyi côté ya mama na ye balingi te donc tango Ketia ndenge siko tozali Gilles alongwa kuna benganaki mwana na ye mwana lali kuta koma clochard abimi libanda assistance sociale bapesi ye ndako tango assistance sociale bapesi ye ndako sikoyo Arnaud akesi kofunde na police ya mboko ya komi yango l'air mwana yebisi nga ke akoko bafundika na police nga na yebisi ke yo mpe kobomba lisu te loba makambo nyonso ndenge ezalaki. Alors le na lobaki bongo soki ndenge bayebaki ndeko mona kisasa bengi nga boma moto pekisilio aboma moto donc c'est ça donc bato kisasa basa contre non yo gola na makambo ante na ebite yo mona yo zali koko est-ce que koko no ba abusé na ndengo wana vidéo ezali ba preuve ezali Mexico est-ce que bozo mona peut-être Arnaud akangi Sandra na kisi to mokolo banga kangi mninga na kisi pour makambo ebimate parce que vidéo ezali pena boye vidéo wa to chango batala
papa ça réputation moi na papa so botiango papa ndenge na lia boye en tout cas ba na ba senga ngana bima na likambango na bima parce que ba comme ko mona nga mal vu na famille et ça likamoko na ebité so koti ndenge nini Arnaud ana un poli asa ko manquer même nga ko mona kende ko tala bango bika comme kana biloko akindi donc abengana kinga vraiment donc Arnaud asa gigolo. Oui, azana pena akini na mukanda te azaki na mukanda so ya ba mukanda temporaire mais ye moi ça ibsenga kaza belge pourtant ça est belge te ayaki ne ka azora ne ka batu bongo na nini azaka utaka na verse ba bengani ye akomisko landisco mwana zuya tie na ndaku akomi ko saboter batu akabola moi sina ba camarade nyonso moi ça sona camarade te. Est-ce que que Arnaud mobali ya mwana na yo Sandra azobali saketia et pas camarade naye nayoka kiango mais tango na lobby yango na famille mais ngako balukelanga yango na tiki ko tangote mais ngana comprendre famille na mnezane donc famille des ordres de nini donc mutu abusé na moi na abusé bana âge à 15 ans ti ba vingtaine d'années et puis azo continuer donc na ndako wana yasaka aller soso aller na makina yeno surtout bino famille boye bo fana mnoka nyera boy o kolokate ngaro tuna utaki koko na ngamuka utaki Maroc ngam na yaki na ye akineki pe na ndako wana me Arnaud pa ngara mekaye le quoi koko na boya kalukele bukambu abengani ye azo c'est pas assistant tozo ben na bino mato ibandeko o basana contraire na Belgique Arnaud ya sakana kate so moi na sakana partir 12 ans ti ba fait que ça attention pour Arnaud so kutana Arnaud mabe koti live like that akutana Arnaud mabe koti Arnaud mutu mabe akosakana te bon sika boy mama to so taming to bengio parce que yo mutu mema Sandra na poto yebisa biso sika boy est-ce que osala message ya pesa Arnaud message sikoyo pesa Sandra message pesa Ketia message ba olanda biso papa ngai na yebike ndeko ya papa na ya mukolo ayokisanga vocal moko que maman na Sandra zolo bakenga na kabila ki Sandra mobali ya sida nga na zana mobali moko ya sida donc ngapi na sida na kabila mobali na nga wana pa Sandra et puis na kabila sukoko na mobali ya sida donc famille moko ya désordre donc yango na zolinga na bima na famille wana nazana mawa mingi ya koyeba kengana ya na to zaki lokolo na inzaka na musapi to lobana sute likola makambo donc famille comme deux parties to kabwana penza likola makambo donc siko na musika loba la Sandra pesa Sandra conseil Sandra pe dernièrement uta ko benga mwana nga moko alobaki ne mama bima na makambo nga na kipara makambo na ete nga na problème na ete maman na lobaki ngana lingaka Sandra te na so mona mutu lingaka te o meme na poto vraiment na tika bana nga propre na kisasa na mema ye na poto direct na sa vingtaine akiti na sa vingtaine bato so ba yaka na makolo ba kufana ba mai mais ye na mema direct mais maman na lobana nga kina lingaka yete na tuni mutu akena bala na ye ba kiti na tuni Sandra zo bala ko yebisa ngate yo lingaka ye comme ça mwana musala mais so mwana musala bati otie na voiture otie pembeni boke fête na mwana musala est-ce que ça lak na mboka ni OK na fête na mwana musala ata vérifier na bato gant boye bisa que na ça retraité mwana na zo ki mukanda na 2 semaines abora ki na aéroport azo ki mukanda na 2 semaines akina besoin ko mobali te poza mukanda mais donc toi basiko Ketia est-ce que ozo chance ya ko benga Ketia au conseiller parce que bloquangai partout. Oh là là. Bloquangai balbinga mnaza ngana zo panza bango sango donc nazo panza bango sango donc balinga nga souté quoi balinga nga souté. Dans la minute oyo yo sala ko salati est-ce que ndenge balinga ka ote o mema centre na poto a cause on mbongo na ote maman na lobaki ke nazwaki mbongo na ye moko akomandaki biloko pona nga na récupérer mbongo na biloko akomandaki azongisa mbongo na besoin ozwango te po asaki mwana mo tellement malamu yango na mema ye mais lokola ye alobisanga te naza pena enemi ne alibusu alobisanga te na mema ke pa naza kolingi trop
naza kolinga trop ngaro to na kimaka libala pona mwana wana azara tellement mignon na bébé na ye na kimaka libala pona mwana wana na lingaka ye trop mais tala merci a pesinga mais nyonso ye mta kufutanga te nzambe mta kufutanga ngama kamo epesinga mutuko swana ebita siko bosala ndeni pona Gilles moi petit garçon oyo a filmé une vidéo ya eleki na Ketia na Arnaud na mobala mama na bango bosala ndengeni azwa na enda kuna ye association assistant pesa enda comme si malgré wana bato bakomi ko bunisa ina nzela bakomi ko bunisa ina nzela mukomo abenga kinga la kisinga ba griffe basala kiye bazo bunisa ina nzela na ebite me et ça passe na salani na sola na Gilles mais mikolo pazo ya basu batute aboyi batu nyonso na ebite surtout suka wapi. Merci beaucoup maman ndengo aux auditeurs reprendre biso. De rien papa. Voilà bandeko balandi epesenga mutuko swa makambu ya ba famille oyo ya yana ebisio da suka. Na yona ba ya mukeza compliqué. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes bukantarama seki. Pona nini soki o memu na poto ennemi alboso ozande yo. Donc vérité marasu na poto te. To ben sarasu batute. Tika muta bunda ndenge na ya mikina ndenge na ye. Muta bunda ndenge na ye ake da fichi ndenge na ye. Poso ko bengisi ennemi alboso za la yo. Et pesenga mutuko so ma famille oyo ngala ju cher de poule o sakana te. Donc mama peno mara mobali mwana na yo abima na mobali na oyebi ondimi okende pour ça la mariage yo pe mama koko kuna mama ya mwasi pe ondimi pe ozambonga libala Toi informé bino ça attention soko fanda na contre ça attention Arnaud ata pédophile sera juste moi on est à 12 ans 13 14 15 ans au kolobase ke yo baba ite partager émission ekomé la bango ngai pesinga mutuko so to protéger moi na biso Gilio oyo a filmaki a commis en danger nata na vidéo yanga suka donc moi no opé a terrible ye moi na ngona nyo komo na yenani Ketia abana bakambo kalate abana bakambo kalate na ebiso makam oyo zanata la vidéo yanga suka na bona degré mwana donc Gilles yoyo ndanyo Arnaud yoyo faut yango boto mona kuna sokota tata mukolo siko boye mwana siko ya 15 ans degré mwana ngo azoyemba na ebisio donc tala yewa ye tala bien c'est bon monde. Hey, yaya, nasangi maloba. To benga asuba na potote. So bengsi mutu ngambu, to sa ndengeni. Makabojo pesanga mutu koso makamu oyo. Donc ye Arnaud tanga lia banda kesa ti ba asu so alinga za sko musuni yango azu sko Ketia abali sa pa masa na ye pe ali som. Oh famille désordre boy ndengeni. Salité, quelle est? Pah. O toloba kite tolobi nini tomayi ko benga kuna bandeko mususu bazo yamba te tolinga to benga ndeko mobali ndeko mobali to na numéro na ye awa to bengi ndeko mobali to esake to bengiye azala près mais azo yamba te on ne sait pas yewana tengalo tuna sigo ndeko ya Arnaud Bamoni on nini mais ye azo yamba na yete, y a pas de souci, on fera ça prochainement. Voilà. Autre chose à présent. Yaya anga mukili. Mokili na makamba ko sakalate na Kinshasa yaya papa Lupangu abeti locataire na ye. Pona nini aboye akende na ye. Bagende sala feti. Oh. Ngala tuni me locataire abo futa mbongo ya ndaku papa Lupanga beti ya futa mbongo ya ndaku tondengeni yote apesi mbongo ya ndaku mais alingi pe kaka do baksa la feti ndengeni epesi mutuko so ya image epesi nga mutuko so yo mo kotana makambo ngala kokia ngote do papa Lupanga soki jeune frère futa la pa na ye da comme si le voilà ebwele na ye do ofuti mbongo ya ndaku nyoso tu kasi bosa la ka échange comme ça futa mbongo ya ndaku te yo olia ka ndengu lingi te
kini makambo tala na nakomi boye pona tata o naza na ye bayer na ngai abanda ko déranger nga banda kala asenga nga ka nzoto alala nga apesa nga 10 mois na futa te abandi ko forcer nga pe na yebisake kati ka makambo yo ekomema o musika tika makambo ekomema o musika tenga aza mobile te nazala na bana nga akei adiabolize bakamaradi ne nyonso ayebisi bango ke ndumba moko akoti pa na nga soko ye na 20 000 okobima na ye okolala ye bakamaradi ne bakomoyaka kobetela nga baporte bamusu ba 4 heures o bayaka 4 heures bazala na ye moko kombo ne junior bazala bango mibale bayebetela nga porte alobi na nga azwa charge na nga abando futela nga ndaku na miniti wana akota na ndaku na nga lala nayebisi ye nasala bavi wana te bakamaradi ne nyonso na beau-frère na ye aute kolibere ye komanda lima amona ye nga mwasa ndumba ye pa ye kokotisa dossier ndenge apanzaki sango na nga ya réputation na ngai ke nga ndumba nakoti pa na ye lima yaki apesa nga mbongo na lamba tokefuta chambre tokende lia biloko mais mutu moko te o alongaki nga tina pesi mbongo na nga akebongisela nga ndaku na nga pa na biso a changer d'étole pona monaki dérangement lekaki na bima na kende na nga abandi o compliqué nga abeti nga likofi a place bomona esali noira beti nga likofi mbala moko mwasi na yazwi nzeta beti nga na loboko ye moko mobala bambi nga chevo awa anda bete nga likofi tito sala bongo ezaki 7 heures du matin bitumba bande bandaki quartier mobimba balingi maboko nazala mwana nga ya mukie aoyemba nzembo oyo quartier yembaki babi bango bakabolaka te maboko ekatana ti lokwa baza na relation na bango na mbolo nde ye atindi mwasi na ye ke mbolo eza susi ati kende ozwa la police mbolo baya nde bayaki bazwi messier bakenda ye na susi ati mbolo kokende bakenda ye na ye nga azalaki alagoni na hôpital bapesi ye diamba na ye azomela bavandisi ye libanda azoyemba ne azalaki très à l'aise vers ba 19 heures na kei natala ye soki azali wana tango conscience ezongi nde na ye kokuta ye na mbolo aomela na ye diamba na ye aza na ye très à l'aise na bino natuni komanda wana estre mutu asali nga boye akoki kozala très à l'aise a répondre ngai ke naboma ye po ya bomi mutu olingi basala ye nini nde yango namonaki te kuna justice eza te nayaki awa na kilwangu komanda mabeka moninga bakonzi bamoninga na expliquer bango na nde basali musala antuke kepa na bonzambe nde musala esalamaka nayebi te estre mwasi balala ke na makasi to ndenge nini naza pe ndumba te réputation na nga bebisi kuna nyonso nga ndumba baya na 20 000 balala nga traître ye moko apesa nga 10 mois na futaka te nga naza na nga ndumba te moyen nasala ngo Yaya salaka attention soki oza na telefone ozo kobenga na telefone ozo so na telefone boye yaya olingi odébrancher ko débrancher ka prise te ko simba te singa na prise o débrancher soki koto o téléphoner koto o simi puso bena ba charge ko zoyo et téléphone et koki ko exploser pe o kufi ndeko oyo abiki na liwa pona kawana tala. Bonjour et bon dimanche à tous. À tous ceux qui auront la chance d'écouter ce message, faites très attention avec le courant électrique. Ce ne sont pas des blagues. Ce que nous lisons dans les réseaux sociaux, ce que nous écoutons, les images que nous voyons quelquefois sont très vraies. Je viens d'être victime heureuse parce que j'ai eu la chance que mon téléphone avait une couverture, c'est-à-dire une protection. Pendant que j'étais en communication
Alors, ayant constaté que le cubiténaire qui recevait la charge d'eau que j'avais pris le soin de brancher, pendant que je constate que le cubiténaire est plein, je me dirige vers la prise. Je suis allé simplement débrancher. Je suis allé simplement débrancher cette fiche. Quand je la débranche avec mon téléphone à l'oreille, j'ai reçu une décharge incroyable, comme je n'ai jamais eu. Et Dieu merci, je suis encore en vie. Les spécialistes, ceux qui connaissent, disent que c'était une chance inouïe. Car si j'avais arrêté mon téléphone, sans le socle de protection, je serais aujourd'hui parti. S'il vous plaît, quand vous êtes en communication, ne touchez, ne débranchez aucun instrument électrique. Sinon, vous allez recevoir une décharge qui peut vous conduire à la mort. À ceux qui auront vu ce message, prière de bien vouloir transmettre. C'est une histoire vraie et vécue. Yaya, talaka église à Kosambela, ba pasteur ba tombo kido. Bon ba pasteur to mani pas comprendre bino. Kolana ba pasteur ezali ba distraction. Yebaka histoire ya mboka yaya. Yebaka où mettre le pied. Yaya, soki okamona ba pasteur oyo. Tellement escroquerie ba pasteur eleki et ozobungisa bino makambo ko sakalati. Na pourquoi? Na deuxième session to ya pas pasteur andimi ba mai o ba otekelaka batuana eza ba mai ya lukuta bazo ko lera bino mbongo eza na effet à mon côté. Suivez plutôt intervention à Moutouboui. Et on a des scientifiques, des scientistes qui ont une histoire en Mboka. Nous avons passé dans mon thème, nous avons un pasteur. Un pasteur, il y a un pont. Il y a une facilité pour la pongi. Israël, à ce moment, palestinien. Nous avons un juif, il y a un éthiopien. Nous avons un noir. Dans Israël, nous avons maltraité. Quand il y a un juif noir, juif blanc. Les juifs sont en Europe, en France, les juifs sont en Katia, Israël, juifs noirs, ils sont chassés par quitter Tchad, quitter l'Éthiopie, pour passer vers Rwanda, RDC. C'est tout un projet. Il y a au Congo à 4 morceaux. Mais pas si souci, ils sont Congolais, Zolala. Donc il y a la 3e guerre mondiale. Iran, Corée, Russie, Chine. Ils attaqué France, Angleterre, Allemagne. Et puis, pour l'Union européenne et Kokabwana. Soit ils mangent oil. Il y a 12 étoiles oil. L'Union européenne, Kokabwana pour le dossier RDC. Et on compte la confusion. Poutine a soulevé au moment où on a attaqué Ibrahim Traoré fort. Tous les présidents africains, peuple africain, Baïndo, nous sommes partout dans le monde. Pas des explications au monde. Le monde, oh, tous les frères, ceux qui connaissent la kimité, mon qui les revoient la kimité, Babomi, Bakati, Mitou, Bakati Maboko, Balambi Nandjungu, Babeti Fimbu, et pas roi Belgique. Roi Léopold. Belgique, elle a un contentieux, Nyonga Congo, à part Minou, à Pesaki. Pas que ça va stati. Babikeko, les Africains, on va remplir l'Europe. Ma pasteur, vous savez point nini. Nous sommes députés qui sont dans la poto. Pour nous, comme ça, à Dubaï. Vous avez exemple Chine. Chine a la puissance de l'économie. A nourrir le monde. Chine a déficit Obama bon. Président chinois a déficit Obama bon. Mouton a un bon côté à Nord-Defa. États-Unis a une Chine. Président africain, président congolais, politicien congolais. Mais quand vous comprenez, ce petit peuple, on va bien pauvre, indigène, vous avez conscience. Brazza soutient la France. Angola soutient Portugal, États-Unis d'Amérique. Pas les Américains en Angola. Il y a un négociation M23, Rwanda. Il faut pas qu'il y ait Angola. Il y a des trucs qui sont à Misala Mindele. Sassou, à travers l'intérêt à Brazzaville.
intérêt aux Français. Lorenzo, azui bokonzi bazaïro ba congolais, ba kinois, ba komo kimangola ko songa awa. Président oyo asali coup d'état té. Et ça comme ba français, ya Macron na Ali Bongo. Donc Ali Bongo comme paralysé de ba tié. Soki tokanga mina Russie. Tokomona Ibrahim Traoré a la RDC. États-Unis toki ko s'associer na été. Libala États-Unis na Congo Kufa. Kaka ndenge bakaboli Félix Tshisekedi na Kabila. De bakabula ki Mobutu na Tshisekedi. De bakabula ki Kagame na Birmanie. De bakabula ki Lumumba na Mobutu. Batabomi Kabila le père américain. Batabomi Lumumba bango. Et puis batina ka mutu mwindu ndeko na ye moko aboma ndeko na ye. Blaise Compaoré abomi Thomas Sankara. Bapesi bo konte ba français. Moïse Tsombe wa kosiye abomi si Lumumba bapesi bo quantité mo konti et tirer pour Mobutu. Bato ba sai ki to reculer to zonga sima eza mindele. Fallait na ba classe na ba université batang sabi so makambo oyo. Yaya na Congo makambo ezanga kate na lingaki na tia vidéo au thème je suis obligé à côté yango pona kota les sabino. Yaya comment est-ce que le pays peut être qualifié mboka oyo yaba injure? Est-ce que on commence à identifier un Congolais pona ba injure? Tu es bien à l'époque c'est que dozali Congolais ba bel homme boyé le Congolais ba identifier na ndenga kolata na ndenga ba jatance mais nyoso wane bungi ba komi ko identifier biso na mafinga. Moi si ya Willy Ngoma o azali na yebita azaka directeur ya publication azaka soki chargé à communication M23 je crois. Moi si ya Willy Ngoma abina télévision aribo fingi epe mingi ki azali rwandaise Willy Ngoma azali congolais. Oh moi c'est rwandaise c'est quoi? Moi si ya mora bimi azali meti azali rwandaise te. Papa là c'est congolais, maman là c'est roumaine, alobi yango. Mais abi, je préfère être rwandaise que congolaise. Nandenge nini? Parce que degré congolais ni ko finga bato. Congolais argument à la kate. Argument à congolais kaka ma finga. Il y a voilà comment ça commence à nous identifier. Na ma finga, c'est pas bon. To finga kate. Et ça lui république ya ma finga te. Nous sommes descendus très bas. Quand tu as une vidéo moko awa Sandra la première dame si ko pas publié ya finalement tout le monde a la vidéo mutakala tourner na ebité ngote et république comme république ya mitakala hein donc tellement donc la pays en gomo ko balongo na bilamba pays tikali mutakala on a plus de valeur c'est comme l'impression qu'on a plus de valeur. Alors, comme on n'a plus de valeur, comme les Congolais ne sont pas l'ongolais bilamba. Pour nani? Est-ce que façon d'abîmer à punir Moutou? Ils ont dit qu'on t'a bolumbu sur Internet. Ils ont dit qu'on punir bolumbu à Moutou. On t'avoue. Et ça, on aurait vu soit ta soki mouketi yaya. Si que vous publiez Mouninga, et salinine. Et salinine. Dans une vidéo, oh, comment ça va? Il m'a montré tatouani. Chibola. Alors bi yepe na zoko zela donc ba publier bolumbu ya ba azoko zela ya ske o waya mbombote na yo oyo peuple nini oyo peuple ya ndenge nini oyo ozo nous identifier ba identifier biso na ba finga soni pona mboka na biso peuple ya soni ya excusez-moi ya terme et ça na ba futilité musumoni awana kadi le kota kangote mais des fois il faut descendre la porcherie fouetter puis remonter ya Passi. Tala moi si ya Willy Ngoma. On ne peut même pas parler de Willy Ngoma à la émission. On ne peut même pas parler à moi si naïe. Mais tout qui mouté maintenant au lobby. Elle préfère être rwandaise pour la Rwanda, Bazoko Tonga, malgré Paul Kagame Bazo Yiba Richard Congo, mais à Tongi Panaye. Bon, bino c'est quoi politicien? Mbongo Bozo Yiba Wana, Botongi Wapi. Maintenant, un peu naïba qui mbongo à l'état entre parenthèses, Bukangalo Sobobi, mais à Tongi Université, eux, ça va cadre. Parce que mbongo yibi o ebele oyo otongi nini tala kutseki tala kumamba tala mwasha Willy Ngoma
Je suis de père congolais et de mère roumaine. Mais vous me traitez de rwandaise. Des insultes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Vous les Congolais, je ne sais pas. Hein? Éducation, c'est vraiment important. Hein? Vous avez vraiment il faut apprendre à bêler. Vous savez quoi? Je préfère être rwandaise que congolaise. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Rwanda, j'ai été au Rwanda, j'ai vu comment le président Paul Kagame a arrangé son pays. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Bon, Moussika, vous êtes loin. Vous êtes en bas là-bas. Vous comprenez? Vous êtes en bas. À Kinshasa là-bas, les détournements. Il n'y a pas de carte d'identité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Vous n'arrivez même pas à gérer les embouteillages. Et c'est vous êtes là les premiers à venir insulter les gens, les Rwandais, sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, arrêtez avec la division. Arrêtez avec la division, ça ne sert à rien. Vous dites comment on va division, et on a tinaté. Dans la vie, il faut apprendre. Vous dites comment on va division, on a tinaté. Vous comprenez? Please, guys, stop that. Stop your nonsense. Ok? Allez même à Goma. Vous allez voir comment le coordonnateur de l'AFC, Corneille. Voilà, tout ce qui awa pour la première session de biso ya mokole lelo, batu bolandi biso, merci mingi. Bandeko on ba s'adhérer na plateforme OOT, ja ko soutenir ba veuve na ba orphelin ya to sunga famille ebele. To sunga famille ebele mais doit lutombate, mais il faut continuer à soutenir ya ko sunga famille mais tala pe ba veuve na ba orphelin parce que binzamba ba veuve na ba orphelin. Ce qui au contribuable ne fait que $1 na yo, 10 € na yo, 50 € na yo, 150 € na yo, au pesi yango to sunga ba veuve, to sunga ba orphelin. Yaya eko pesa yo, moi li sungi. Tala image batinde biso wana yaya, bande ko bayeko lela. Mwana oyo, image yango za liwa pele lisingai. Mwana ona kisangani, mwana oyo ba wazo ngusaye makila. Bula kisangana image yango za liwa pi. Mwana oyo ba wazo ngusaye makila. Basana li sungi te ba leli. Na radio lokole to sunga bango déjà balebela na kisangani déjà batindi lisusu pesinga ipasi yaya ndeko na motema mawa video yango zali wapi na mona ki video yango awa batindi biso je crois bandeko ba na groupe ya radio ya fondation kuna ba moni yango voilà mwana oyo bozo mona ba mona mwana oyo ba donc c'est makila yaya tala mwana o alali donc c'est makila koto susuwa bazole sayena na ba seringue yaya ipesinga ipasi koto ba na seringue tala mwana oyo basala kisangani basali au secours basengi au secours SOS na radio lokole télévision mwana ngoye bazole saye yaya na chose comment on dit na seringue ye wana bomoni mwana oyo basana besoin à $375 je crois $375 biso na côté radio lokole on verra ce qu'on peut faire pour na kosunga mwana oyo pour na hôpital na bakisi $375 je crois à plutôt bara $400 à peu près biso na radio lokole to kosunga yo pe muté ba boboto muté ba mawa benga biso to soutenir bana oyo nzamba ko pambola yo to suki awa to kutani na 14h pour la deuxième session na biso allez chap et tchara. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini pondimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Eric Ngongo.